chers abonnés, bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure. Au Bozo Capté Bisso, c'est bien moi, votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur, et ma maman Aya Baxelanga Soussou. Fort d'essai de la presse, Papa Zouma Aya Kapambati, c'est que Moussala est bien rabisso. Merci beaucoup, ce moment de image, vous pouvez merci à mon bal et moins de notre réalisateur Eli, pas Michel Chako, na maman Julie Chako, vraiment couple Moko Bassana Maman, 88 ans, Balé à Kaelo, couple à Boinzambalola, à Pambola, papa Michel Chako, na maman Julie Chako. Vraiment, on a passé par vrai, on a gagné surtout, on va soutenir papa Zouma de vrai. Aujourd'hui, tu as la mingi actualité mingi makambo ko leka mopanzi ya artiste comédien et ça vraiment participer ma komona le lingue maman na biso si la bisalu na maman Belleville quand de la patron na bazo degré bazo subir ba humiliation ya artiste comédien le lingue artiste comédien ba commission qui ba sali buzo bana bango il faut bien pourtant pas maman si là et pas maman Belleville quand qu'est-ce qui se passe au juste ba comédien ba bundi basali base na bango babunzi bakomi batie komba mama sila bakomedi babebani basali buso na bango babebani batie komba mama Belleville. Mais qu'est-ce qui se passe au juste na pesi mbote na ngana maman Anna Veta Air France na pesi mbote depuis quelque part grande dame maman ma passa maman Ariane Enyuka na pesi mbote babiye te alo bakini papa Zouma ngana soutenir na pesi mbote maman Ariane Enyuka maman Zambalola apambola yo. Merci beaucoup na maman Victoire Bangina maman Victoire Bangina na pesi mbote maman Françoise Kebo babo yanga sans oublier Lirette Katende la patoche maman na keke maman na Keyana les grande dame oyo ba soutenir papa Zouma na pesi mbote à ma grande sœur chérie maminda ya wetu mashamu meno maminda ya wetu ma grande sœur chérie ba yaya o te na sepe na moto na pesi mbote na ba vuvu na ngano surtout bobani na lelo to ko le vraiment parce que ba buso ba oyo kolika na sur na monde ba artiste comédien parce que tout ça mon buso ba oyo komo lika vraiment mingi on va essayer un peu de parler mon réalisateur Eli sous mon a fungula mon a invité na ya mokona na pesa mbote à mon père que j'aime beaucoup papa Zéphirin Enyuka papa na Ariane Enyuka vraiment papa Zéphirin Zambalola apambola yo olobake oui papa Zouma na ngaka mingi moi ça me fait du bien tant de nazo papa Zéphirin Enyuka comment pesa yanga comment pesa bien propre papa Zouma papa Zéphirin Enyuka papa Zouma paye à 5 merci beaucoup. Là vous avez vu mon invité. Ça fait longtemps que je suis venu au théâtre, mais je suis invité à maman répertoire. Bonjour maman répertoire. Bonne santé maman. Ça fait longtemps que je suis venu au théâtre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que affaire au final, est-ce que Zambé va finir? Olobi? Zambé va finir. Oyo comment Zambé? Oh, Nazali Zambé. Ok. Ngalo kwa naza mustala Zambé ba. Naza servante de Dieu. Alors, pourquoi naza servante de Dieu? Naza petit Dieu. Ok. Donc c'est impossible na finir. Les aka juste des vacances, parce qu'on va comment comme kabolaté na mo ba discours na michaka. Ok. Voilà maintenant peut-être naza non tout ça déjà va filmer ça déjà là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tous les artistes et comédiens et belé malgré malgré ma problème, mais aujourd'hui, nous sommes papa Eli, mon réalisateur. Nous sommes artistes comédiens commis prophète. Au moins, tous les artistes comédiens a connu pasteur, c'est dit à quoi c'est parce que vous devez comprendre que oui, dans le monde, il y a bien des artistes comédiens. Moi, mon problème est l'équipe, moi, je rencontre les autres et en plus, de Maxime Kolo à faire poison, il y a beaucoup de l'eau, comme on l'a mis thème. Merci papa Zouma. On le paquet. Naïba Zambé avant la salle théâtre. Ok. Donc la salle théâtre était sans Naïba Zambé. Donc na bota maman na Zambé parce que na bota maman na famille moko chrétien. Maman na ngaza ki chrétienne, papa na ngaza chrétien. Donc mon dit mon boké pas mana kimia. Ngai na bota ma déjà moi na Zambé. Et quand on est sur la théâtre, on a déjà moi ensemble. Maman Linga, on a plus de biscuits, maman chérie, des gros bisous là au Dieu. Aïebinga, aïebi qui répertoire avec chrétien. Donc il m'a mis peu pour les eaux, il y a au poison, oh pas problème.
En dehors du théâtre, ma problème est là. Ma politicien fait un problème. Ma pasteur écoute nos problèmes même pas. Le problème est là partout. Il y a soit qui nous embête, qui peut avoir problème. Voilà donc dans la salle de théâtre déjà, nous avons déjà dans le zone. De son ailleurs répétition dans une zone. Dans un tournage dans une zone. Dans une histoire pour pas tout le monde. Nous avons dans un zone. Merci beaucoup, ça fait du bien. Maintenant, vous savez que oui, on est ensemble. Tout le moment vérité. Le nom avec tout ton cœur. Pour que si maman l'ingambote, beaucoup quand même un bon thème après ma mauvaise séparation au Kabona, Koyo Kanate, parce que vous avez parmi les artères et bâtis, c'est de maman linga bengana répertoire, bengana maracuja, bengana maman Makambo. Aujourd'hui quand même Bobongi, c'est que maman, on a moins en aïe. Merci pour vous répondre à la question. Vraiment, c'est pas normal parce que BLP, bah ça rend la confusion côté wana. Vraiment, dans zone Dieu me voit depuis la maman linga qui azalaka. Depuis le premier jour, maman yambanga na ndako ya toli na troupe na ye ti lelo na ebité ce qui maman a levé la mabeto na levé la maman mabe et na mone sika maman linga abenga na mututi juste quand que même na ndako papa Zuma ba norme ezala même na ba société ba norme à suivre ezala bon atie ba norme na groupe na ye oya moni ke akoki atikali na ye amoni ke non ba norme pe nan tout ka ba na kokate akei na ye sans problème parce que quand tu es dans la troupe tu signes un contrat et ça juste quand que non respecter maman état que leader état que maman état que icône aussi mais maman pas respecter état que moi parce que respect à la respect vraiment la vanda qui battant et belé na maman linga na moni sika benga na mutuke et ngape na longwa na troupe toli pa maman a benga na ngati et ça quand juste que ndenge ka baloba que l'homme quittera il s'attachera avec sa femme ngape maman en tout cas vraiment mikolo na ko ya ba répétition te na peminano ndé na beso na bika lobi na kende na ke répétition pa maman linga ayambanga toujours maboko afunga banaza bonne. Merci beaucoup ça moi ça parmi ba Chris oyo ndingo yebisi so ke oui ba fandi tamingi na maman linga to mekokolo ba moi vérité malgré eza question e ko déranger ba to mingi na bo meko ko supporter papa Zuma eza ka mo ba vérité mususu il faut ba to ba yeba source eloko ni kabola maman linga na maman Makambo parce que babi ba maman linga alinga bisisa maman Makambo te. Merci papa Zuma. Maman Makambo bakabwana te bazali maman linga auto fait la papa tozaki na matanga maman Makambo kuta lala kuna biso tozonga nani maman Makambo azaki na ndako maman linga auto fait la papa assisté qui est banda premier jour sans matanga ya 10 jours enterré sala maman Makambo zonga ndako et nandimite ke muto bozali na ba problème bozan ba mésentente akoya ko assister premier jour matanga banda 10 derniers jours enterrement maman linga na Makambo baza bon terme sans problème bakabona te tant aux autres baboy quand même conscience na biso ba que oui les mamans c'est la bisala ba qui hypocrisie cause à moi mingi na ba artiste comédien au lelo aujourd'hui maman linga a problème mais maman Makambo e ko la lisaye mais mukolo o maman Makambo après qui Montez qui très cher pour mener oui bien très bien que oui assistance maman linga a quitté maman linga rejeté maman linga a rejeté maman Makambo quand même pourquoi l'artiste comme des bozana na erreur ou il y a roboé comme ça va vérité tant mutima ne boye dit que oui bozo kosa Zuma merci ya kolobeza que nga penza ndi na za vérité za la mboka langa de ceux qui couleur eza bleu dans le beza bleu ceux qui eza couleur eza noir dans le directement couleur eza noir nga omoni nga na za ki nzamwe donc na pa mwana ndako na yebi ndako bien na yebi masolo bien na yebi maman linga bien na yebi ndenge ni ba na ko coopérer na maman Makambo oyebi ke biso to koti na truc toli ba maman Makambo bayamba ka biso ba DiCaprio ba maman Makambo ba Rabi Musara batani na pesi mbote bisika zali bango nde bayamba biso maman Makambo tanga kufeli mobali maman linga zalaki atata na mbanda olobi maman linga zalaki awa te azaki na mbandaka maman ozo ba Makambo ka ko nozo biso za sulu maman linga sipe na yo tozo ba Makambo par rapport na mutema na yo dit que oui eloko na loboisa na yo balanga lokutaka pona sepesa ba testatateur donc même soki na sali même na ko bana ko sala na sali ata ba 5-6 mois to kutena maman linga te donc naza na intérêt moko to na ko lo ba soit que na sali eloko moko maman ACP ananga tout d'abord nga za rapena fanatique à mutu vraiment nga pa na tire na za fanatique à mutu so ma beza même maman to na so loane na no so na maman de tout et derrière so maman en tout cas place be na mo to sala be to sala maman casting na moni au salon par sentiment maman to sala be to sala na lo bakana lo ke na maman ke na maman vérité donc on a lo bano eza bongo tant maman Makambo ko feli mobali maman linga azalaka na mbandaka
aza na famille na bandaka aza mongala akende kotala famille na ye e aye na nsima mpe ayo ndenge nini ka nde tosalaka mwa cotisation bato tozalaki wana tozalaki topesi kaka rapport mama te elekaki bien tout consort e mama alinga akendaki en coulisse akoki kaka na caméra te mpe monake mama alingaki koassiste mama makambo tout d'abord mama makambo azalaki enfant chéri ya mama même toorépété so mama alinga aye azoke tournage nde na groupe salongo akoyebisa makambo lata azwa sak babimi bakeye alors que ça va tournage n'est pas major maman makambo azalaki toujours peiné ya maman alinga sikoyo intérêt ni maman osalaki moninga azwi problème aassiste te vraiment je ne crois pas ezalaki bongo te mama alinga nde azalaki awa na Kinshasa te vraiment mais quand on koyebisa biso badéfaut ya mama alinga ezali merci premièrement défaut mama alinga aza moto ya basentiment asantana ba moto ya basentiment na sens nini okoya mama omoni artiste moko asali émission na kombo na yo amanke oyo asali basali boye mama oloba nini nzambe alimbisi naza kaka mama filme ye aotindaka bobenga motu wana ya ojoue mais sikoyo biso etaki ebana tozomona mabe koma motu amankaki mama ya biso mama abengi omoi apapesi rôle moko clé adefa pa apesi principal ajoue mpe aepate mpe asali mpe succès tu vois. Donc, maman a trop sentimental. Comment maman a poignardé sur le dos, mais elle a checké un ensemble à peau. Et tout le monde a dit qu'on va habiter. Moi, je ne sais pas comment j'ai tant qu'à ce qu'il y a. Et on m'a habité. En fait, moi, je suis en train de me faire chier. Des fois, maman a dit qu'il bonsoir. Des fois, maman a mis balai. C'était maman là. Alingi ko limbisa mutu asa mabe so eka na limbisa e kwa mite mutu sali mabe na limbisa e kwa siko pona nga na mona ngo defo parce que mutu ako tango zo limbisa mutu asala ki mabe akei adage moko mise moko aloba ke bana mutu akenda kazonga so kazonga seka boto na kendo mutu zo mona osiko mabe zo kakanda mais bazo boyipo pourquoi faire ka ba sentiment parce que ko manka e mabe telo aloba ni makamba bo mais azo yande kaka. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous continuons toujours notre émission. Merci beaucoup. Mais quand on expliquer qu'est-ce qui se passe au juste, c'est parce que tu es habité. Moi, ma maman, est-ce que maman Lingana, maman Chaco, c'est un problème où il est battu. Ça c'est la meilleure amie. On va faire un tournage quand on va faire des soigner. On va s'il ici avec Jackie. Il y a quand même étiré sur bain. On a avec Kangwana. Et puis on a le son à Zaka opportunité à jouer na maman Chaco. Paix à son âme. So na Zaka opportunité à Rosalana et à Jackie collé serré. Et c'est grâce à maman Linga. On a vu que maman Chaco Zaki ami ya maman Chaco. Maman Linga va donc continuer à défendre. Naïba Ramatanga mo ya papa chef à Kufaka. Maman Chaco mtasomba ba uniforme. Wana ofute na inza matonge maman Linga tinanga kinde ba Jackie. Kezo ba bilamba. Bazala ki ba pire. Et maman Linga mtatongela ki bilamba ti lelo leka maman Chaco maman Linga. Bazala ki ba mi. Voilà, dans lui on va problème à ma bête. Merci beaucoup Kota le lingue théâtre le lezo kende comment on a le théâtre so kende ba manquement et paye ba manque de respect au lelo baleki ba koyeba te ke wi ba kuluto ba banda théâtre bazali comment le théâtre ndinge so kende le manque vraiment ya respect de ça mingi yo ko kolobani sur yango ya ko bezaka ke zuma ngalo ba l'éducation commence par les leçons. Comment il monde théâtre Niyibi baza bandumba baza bandoki baza donc catégorie ba tout bazali et ba parents bazali ba vrai parents pe bazali na kata ba responsable bazali ba irresponsable baza pe na monde théâtre donc un proteste ou panga na monde ngo c'est normal et ça le quoi na ba wete pe catégorie ba tout bazala na l'église catégorie ba tout bazala mais bandoki ba ka koloka na église mais puis na ke aba lo ba likamanza même ndoki na ekomeka ai ba si réellement ba osambela nzamba solo. Voilà des mots dans le monde de théâtre. Donc, comme Sabino, vous tenir biso vraiment rigueur mingi te babonné na batala biso. Na bi ke boza bazo batende botala biso mais a des fois pour télé mo pour na route na pas commenter malamu tika na yo. Parce que dans le monde de théâtre, mais le théâtre baby oui bien sûr, tout a dit que théâtre baby à partir de comportement. Baloba mu yaka moka fingsi ba yaka nyonso. To moni ba vient na biso ba ya simo ba simiser ba sala musana bango à l'époque. Ba yana biso mikolo ba nani ba matasiala. Ba sala ba musana ba makambo ezalaki ba mama linga. Ba makambo ezalaki. Mais cette fois-ci n'époque yo impoteste koli makasi nisi ça.
mais nga vraiment nazaka trop à l'aise même toi tourner na moni artiste moko mankinga bien discuter ça ba to ba bundi ba soigner na mona ngoka normal na yeba kamba mo oyo aza mal éduqué oyo aza bien éduqué. Oui, voilà. Merci beaucoup. Affaire poison continue dans le monde de nos artistes et comédiens comme on a le long beaucoup de temps dans poison mini surtout côté nos bas c'est que oui répertoire ngé mobile mo bakaboy naye marakuja ya zuye marakuja lembier et bakata ya zuye bakata lembier c'est la joie ya zuye et babi ça parmi biloko o ezo créer le poison makasi dans monde de nos artistes et comédiens réaction ko ko bani sur yango. Merci Zouma. Vraiment ba regrets ebele na ba ndekwana. Pour nga bon na éviter na binga oka kutula na binga oka eza kutula soit mutu aza sir na ye mon côté sikonga tuna suko ya ko sa théâtre te donne ngoza vierge ti lelo parce que yo uti ndako esa théâtre na mange ka kende na kebo ifona za mobali be fona linga ka mobali ya théâtre soit fona linga ka mobali mo na poto siko mibalo ba na poto ba na basité baza basi na bango peti donc ko tia poison ou pas ezaka problème ndena bi ba ndoki bi ba na théâtre bato mitema mabe baza na théâtre mpona yebi ke poison otia makaka mpona likambo mwasi na mobali te eza mpona bolingo te même elle moto asomi mwa ketika ya $2500 amoni mabe alakisaka nini ozomona leo tozomona belvi kandi aza motema malamu azosunga bato sila bisalo aza motema malamu azosala mosala bengo osali mosala futi yo na motoki no nde bible elobi okolia na motoki me bato mosusu bazanga te baomirimi alakisaka nini bango bazomona bango banani mais moto osala ngo na motema malamu ozomona donc baloba c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle ntango motema eza mabe moto aomanifeste bango maloba mabe bala moko appliqué mais nga nalobaka moto azosala bongo bible ezoloba soki oloni nguba obuka nguba donc nyonso bosala botia poison botinda bato na monde ya liwa avant l'âge yeba ke bino malédiction na elanda bino tina 5e génération sala musala na motoki no nde bible elobi okolia bimisi moto kolie moninga azwi eza likambo atan topesa temps na temps peut-être yeba azwaki abandaki akembaki mpe anyokamaki koleka yo lelo tomona ndeko Zuma asala mosala ne malebe babone bazobakisama nde tosengaka mwa libone moko esalaka bien ntango otali ndeko meilleure façon kocontribue na mwa libone wana soki otie biso mwa libone moko esalaka bien ndeko Zuma chaîne ekomomateko monétiser lobi kuna makambo efongami basponsor bayeko alakisaka nini Zuma ekomi poison ozomona teke eza nsens te de ce pour na bolingo fuma ponga na mona ngweza nango buzoba kuboma ndeko no pona mobali te peut-être mobali no zomomela ndeko no aza na mwasi te aza na babasi na ye ebele siko yo soko sala ete ato to ngoza a vierge tilelo donc lingo lingo mbali te mibali baze ebele na parlement na ba wende baze ebele musu babala bango même na bokutani ka na bar otuba nyonso bakota na bar bazala ba aventure te ezuma mutu mo amoni na se défilé na kina quelque part na mela mwelo kama lilio po yaki ozana ba pusoto oleka alinyo pe vanda mélange et puis pe libala solo alliance pe kotina musala mobali nyonso toza na libenda tchaka mwasi voilà donc ngana ko mandeko na poison te surtout na monde de théâtre to boy to lingana ka mibali na so maboke pe bolingani pe ko pe réalité bo boti pe ban mais faut que na ona ndenga bien na ndenga propre to ko mosala ngo na bo salité vraiment mobali azaki ya petit serment boye ngape répertoire etaki responsable na yebi na cheka mutu wana donc ndena beso na bina na mbete seke na cause publique tu vois la cause publique parce que naza na droit aux ana mbali nzamba sala ngo pongo nzamba mona ki adan ye moko ezwi batan azalaki mawa abaki non faut na ça elle aide semblable bible ezolo ba mi balé leki moko donc na koza jamais ngamo faut na za na mbali tu vois mibali na to cha mutema na poto na sala théâtre pour mbala lingana na poto pe bana mibali bazana bandeko na biso parce que to tika na to ko semi ba trouble ko tia mobulu na ba foyer na bango nzamba osepela te yango zo mona tozo patana o tie make up mabe o tie na tongo na pokwa libale zo ate mbale oyati voilà Zuma nga ko bandeko na ngate pona na tele pozo pona libala ou bien po Zuma akomi na noa mutu moko zo sunga ya zo soutenir ye bien mosni moko za na poto ayeko tala Zuma tikile mwa catch nga na yoka mabe non lipambo le ndeko na nga artiste na bénéficier nango dernièrement na tout ça tournage butu ya Prince Luamba dans ce tournage butu Zuma na mato to zaina Cardozo nga na okenjil Cardozo ke elemba Cardozo au troisième fois me manga na mutuka na ye na Cardozo qui habite na okenjali mete Dozo me manga azuba bagage na sans problème à meminga camarade atikinga ti na 16e iri donc na telinga biati quand même famille eza pena bien siko songa na zala ki bien te envers petit sœur wana Cardozo artiste na biso na o memanga te donc eliko ba ke lipamboli ya muninga eza pe lipamboli na ngaponga pe na bénéficier nango transport ezaki passe temps on a commis déjà 16e iri moto wana tiki mbuta 1000 francs na commis sans problème c'est quoi sert na bomandeko na ngapona lipamboli na ye nzamba sala biso akabola bilonga akabola mitema tokufa ko moko te ba mapasa ba bota ma jour moko ba bala jour moko te pourquoi na zala zuwa na cha poison
et c'est que on a pris un tournage dans mon artiste mon côté miel na Steki Zuma abi miel ngoyo ngo tourneuse wa miel izara na Steki mais qui m'a payé to ça sur la confiance te biso na biso même biloko à tournage za bande que biloko to là biloko to là ensemble to ça la bager ba to habo ya kolia tu vois donc ils a bien été vraiment faut to bongo la na mitema soki eza na bato bakota lola te baartiste baza parmi bato bakota lola te olobi soki eza na bato bakota lola te baartiste baza parmi bato bakota lola te soki baartiste toza 20 j'espère 4 bakota lola parce que mitema eza mabe mais racheter le temps car les jours sont mauvais lokola temps eza na tobongola mitema. Voilà Zuma. Merci beaucoup, bien parlé, bien répondu. Là c'est maman répertoire. Merci beaucoup. Ce babi 4 artistes bako talo la ngam tel bosso. Pona yango moni na ko papa ba comédien na ko traiter ba pota ozo soir. Yango moni ba comédien ba sali makitanya surtout bo chaka sumate bo chaka sumate. Bino bokangi likolo nzamba. Merci beaucoup. Toujours continuer tant que kombo ya Maman Sila Bissalo na Maman Belgique dans la kopotana o eza maman entre Maman Sila Bissalo na Maman Belgique comme on a lelo ba komozwa les deux femmes oyo baza ba femme responsable baza ba responsabilité bango baza ba belle famille na bango baza ba réputation bango et pas banani pas ba artiste comédien ba ko finga na ba ko beba na ba ko swana kombo ya kala nani ya Maman Sila ya Maman Belgique lelo ba komo komisa bango kwa ba nzambe Maman Sila obenga comédien mo boy ayaya na monyo kamobo oselanga musala malamu tunaki bien ou bien mission na sepende ngolobaki zo mo $100 comédien wana commission ngo problème $100 ngo yé Maman Sila leki Maman Belvi Maman na biso leki Maman biso comment na réputation de comment léser bandi que bela pote batal même ba théâtre réaction no ko kozani sur yango maman. Merci Zuma ya on le bezaka ke nga vraiment nazana pona pesa conseil. OK. Naza trop Bible, vous excusez-moi, vraiment naza trop Bible. Bible zolo bana biso. Tous à l'occasion de chitité pour na moninga. OK. Baninga mibale so ba opotana, biso tozala wana po tozongisa boyokani. OK. Tozongisa bango na nzela. Et moi je crois pas que si la Bissalo on a pris ba bonne Sikazali, la Belgique kandi maman bana, maman sociale Sikazali, na ndimite ki baza en ranki na sila. Vraiment. Na ndimi yango te. Eza juste quand son mutu ana besoin liali pa aza mbongo te asa ndeni sokai mama oyebi ni na oleka na kona ne bazo tonga yo na suoni mutoke bibi na suani pono na bina mama na ngomeka te mama tika mama na balinga kote na suani pono mama lipa ona okwambia na mbongo te pesa na otinda bana bayo tika tu comprends donc mutu fa une stratégie mo boye paswa moi lipa donc conseil na ngeza biso ba otoza pene ya sila biso ba otoza pene ya Belgique. Donc vous savez que si la belle vie baba na papa mo. Si la belle vie ba solo na bana makamna ba solo o ngana yo to ebité. O ngana Zuma to ebité. De tous ala wana po to pesa bango juste conseil. Kolo na bango ezanzambe yende kolo mokeli bisoté. Bisoté soko za bezo senga lisungi na ebike belle vie déjà afongwa maka. Asunga ba bien. Si la déjà afongwa maka. Asunga ba bien. Kende kana va normal naza mikolo na ko katifa matala bana tala boy aza ndeko na ngati asunga ngati na yoka soni te na mona Belvi asunga odala na ndimite ke odala siba kutana Belvi a face boy mais asunga odala nzela ya Miss Lolo asunga odala so za besoin lisungi ok osengi lisungi a osunga parce que so muto sa comme célèbre ezala nango ka bongo ko ba te ko ba artiste ba mandia te même na parlement so moi député mo ka continue na veni Zuma kombo député na to changer na no kombo to telimise banderole ça tinda biso et tout temps na Europe ya muna banderole petit yo banderole makambe changer ba kite ko fanda na mira député za na obo lokola ndeko Belvi Nzambe atie moi lobo ko ba $100 azo libérer on a fait ndeko si la personne na musane bien mo mutokina obimisa ezo futa ye moi bien kende senga lisungi na place to banda ko tiaka bango bepisi ba mungu ba scenerie ba nini po solo epanzana ke memaka trouble na monde artistique eza mabe makasi Zuma eza mabe parce que batu musu ba opunda même si la Belgique ba yebi na ba oti batindi bango te batu musu bazo opunda si la Belgique ba yebi na bango wana ni prince Luamba na Tendresse Libinga prince Luamba babundi na Tendresse Libinga babundi na Tendresse bango ndoto ebela te non Tendresse c'est mon ami prince aza président na ngai na pesi bango mbote bisika bazali bon na yebi vraiment makambo te naza surprise ayoka ke prince na Luamba babundi bongo na yebi prince na Luamba baza baye prince Luamba na Tendresse Libinga baza bato atongo makasi bayebana baza na ba relation na bango relation na bi babundi soki pona
nga moni babundi te donc basaka na ye na bango po jamais bakobunda nayebi te nga nayebi bango ezosala soki mabe parce que komona bankombo eza sito nzaka kombo ya sila bisalo na vikandi tendresse aza petit ya prince lwamba tendresse aza mpenza petit ya prince lwamba ayebi tendresse donc ayeba ye mpenza ntongo na tendresse mpe tendresse asalaka ya manki lwamba bon wana eza makambo na bango nayebi yango te na surprise aoyeba yango alors nga conseil na nga eza kaka totika kosala bakliki moko bien tozosala topelisa moto milingi emataka etufaka baninga esala bien te quelque part tozoperdre mpe crédibilité et puis tozosunga mpe toperdre na bavaleur et puis tozosunga mpe sila na belle vie te si réellement tolingaka bango baza baartiste na biso baosala biso babien vraiment tocontribue parce que balobaka l'erreur est humaine soki basali mabe ndeko kandi moni place oyo te tosala be tozongisela ndeko bisalo koto tosala parce que même président de la république aza na besoin conseil le motu nyonso azalaka na besoin conseil faut koteya bango kola baza bana papa moko so mais erreur ezali nde likambo moko ya compréhension boyokana bobongisa c'est tout na place oyo aye abakisi oyo aye abakisi vraiment ezosala bien te esala bien te donc na regrette kuna nayokaki ndeko prince lwamba na ndeko tendresse babundi bon vraiment eza baregret de lezuma na baregret belle ville asila baa bandeko na biso tosunga bango me nga nayebi ke baa na problème te mpo baa bana tata moko nde bango basolola biso toyebi te nde wera na jibe mais tomona wera na jibe baliaka na bango basolola na bango batala na babana na bango bayokanaka biloko to bozopotana donc eza même ka peut-être na ndeko sila na ndeko belle ville nayebi ke baza bango a bon terme oyo nyonso oyebi babima wana eza bamakeyeli baboyemaka ya baartiste. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Oui, merci. Pour le numéro, on a vraiment désolé. Parce qu'on a un ça beaucoup. On peut supposer le numéro, on a vraiment. Moi, tu as regardé. Dans un répertoire, dans un arrogant, mais pour le numéro, vraiment, là, je suis désolé de décevoir. Bambote là premièrement, na papa Zéphirin et nous comme disciple depuis Allemagne. Bambote Béné, na papa Florbec Kalombo Kasongo, mon vieux, mon conseiller number 1, disposé en France, il y a un il dit bateau de Témoun à l'offre, la Belgique. La maman des 3 jours, moi, ça peut mettre qu'on a un bébé rose. Mais voilà, moi, la maman là, ma copine depuis Turquie, Octavie et Piaka, merci na Bakoni. Merci Naozi Laka de Solo Laki. Merci aussi à maman Cécé, Claudia Moukoui. Quand on a cette émission, maman n'a pas de compte. Répète-toi à quoi de les avoir. Zalaka yo Claudia Moukoui, Bambo te bena baïbaninganga, la peste de moté la prince Lwamba. La prince Lwamba, papa nous basima ya artiste. Bambo te suppose la peste de moté la copine na Mara Koudia. Bambo te belé à ma belle depuis France, mon ami quoi ya solo moi na muteke. Mankaka Sophia. Babi Sophia Mankaka, maman a Sylvie, maman a Annie depuis France. Il y a eu vraiment Yawana, maman te bénéficie dans ce mal. Merci parce qu'il y a Mankaka. Na Kimio, mais les lots vraiment, on le dit non, les lots pas bien qui n'a rien à choisir. Vraiment, maman te bénéficie partout. Nous avons consommé une émission, vraiment que tu l'ingango. Moi, du bonnet moko, et ça la biso bien, moi, j'aime, ma commentaire, et ça la bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sobomoni Baïma Joana et beaucoup de merci à notre réalisateur Mobile Amouine de Papa Elie, merci à qui va réaliser, merci à Baïma Joana qui a réalisé le merci beaucoup à vous pour la mission surtout, merci beaucoup à vous surtout pour Papa Zouma, notre numéro de contact c'est plus de 143 89 66 160 47. Plus de 143 89 66 160 47. Barima na mina basiliation vraiment ça sur malam vraiment. Merci beaucoup parce que bolanda qui biso malamu, merci beaucoup dans ce sens à bakunyo surtout on te voit aujourd'hui temps na yo ya kolanda biso nzamba lola apambola yo. Soki nzamba lola azomiti tokomona na mikolo o ezali koya. Bye bye. Bye.